To comme na sayo to sali mulongo ba esi biso to somba so ticket to sombi so ticket et tout to zelita na biso ba yo koti biso na contrôle tant to koti na contrôle nde siko pasteur wana ya bi prophète wana bima ayo yebisanga bi muto osalo makambo azaka ka parmi ba fille na kati na bino bana oyo ozaka na bango muto osalo mais kombo ya kotanga batanga ite babinanga muto alandaka makambo yo salaka abano sa ndeti nini so ndeti mikusane ye mama nga no vanda na porte ndako akanga balata nga so bilamba te parce que n'importe quand ils sont na lati lamba bolo pona suko la fo ba dinsanga na mai ba sopelinga mai mutu mo mama kwanza tina mutu tina sama kolo tina. Shalom, shalom, peuple de partout. Vous qui suivez cette grande émission La Retraite chrétienne avec Yves Ipan, tous directeur des efforts avec la série continue, toujours dans votre chaîne Cyber Promo des 143. Voilà, merci. Na bandegonus aussi, il y a Tolo Nassé, chaîne de qui toko, il y a Maman Nabiso, Anne Kalamay, na Combo, il y a ex danseuse. Bête sauvage, voilà. Bête sauvage. Bête sauvage, vous avez combo naïe, à Evra, puis il y a un son anglais, l'autre pour une partie, il y a témoignage, il y a comme vous le savez très bien, les lois à Motema, les lois Azali, moi aussi, il y a mon camimone dans Moka France, Azali, les lois Moko. Pasteur Carlos Kalambay. Pasteur, voilà, Pasteur Carlos Kalambay. Na yende tu as rappelé moi groupe on a de partager avec moi vidéo na sur katia groupe Pasteur Carlos Kalambay. Voilà, merci na pour du bon katia Canada, merci na mon ami privé papa na ben qui c'était mon fiti na bossanité Kevin Mbia Vanga même Nzemba motema tous pour mettre maman Kelemba Bilivu Munga Fondation to sunga ba veuve orphelin et na bossanité Jean Robert Kalala des savants de la RDC la force Kati Motema il y a maman Nicole maman la prophète. Voilà, tu peux déjà monter pas il y a maman Nabiso Anne Kalambay bête sauvage. Boni Mbote papa Yves. Voilà, vous avez vu qui ça déjà tout bas pour quel but vous en Nabiso awa oyo ko sala nini na Congo Nabiso oyo ko tigela biso na yaki depuis le 1er avril. OK. Na yaki pona tomba ya papa nanga. Colonel Jean Mungli Katamba tika biso déjà 5 ans yango nde to décédé kinga na mwana liboso papa nanga to s'est décidé ki na ba Mwana Mungli je vous rappelle azali papa oyo azaka pi mutu ya ndona biso Pepe Calé alors avec Pepe Calé boyoka commandant Mungli yende maman tout ça mission to mozoka ngana ba nini ekota okata Tala Kombo na mboka Congo azala pi mutu ya kiki se mené ya Pepe Calé ba papi texte na bande rebelle wana vraiment bazala na papa na biso bakuba ya monde entier. OK, voilà ça c'est bien. Yaki pona oui na yaki pona rotitier Pierre Tombal na métropole hein. Nécropole. Et puis na yaki na petit frère nanga ba do on a profité na PC Mbote do Gatamba. Et puis ba makamso ekuti biso wa tata mwasi so akufi gontière ba papa kana nzela na les grand-mère soit akufi mama ya ba mama toujours na yolo. Ouais. OK. Donc grand-mère akufi na poto. Okay. Grand-mère akufi na poto na Orléans. Okay. Maman ya maman abiso. Donc après normalement il fait poser tombe papa vendredi le 9 avril. Le mercredi tante na biso akufi donc yaya papa liboso. Et donc maman lundi moi mingi et puis nga na programme na ngala na yaki na 2 programmes. Na yaki na programme à papa ya tombe et puis na yaki na programme ya ko kende association nanga mwasi ya mokondi et il fallait que ko visiter ba orphelin donc yango to sala ngo samedi oyo dernier samedi nanga oyo le to ko yeba ko kende et pas orphelin comme même bango moi moké okolo apamboli biso to ke kabola na bango. Voilà, ça c'est bien. Mais malgré ba circonstance ba matanga na kuta nango donc changer programme wana te. Le programme wana le ko ezaki déjà la projet donc eza maintenu. Est-ce que soutien Zali à Bandeko bazapna mikili soit très bien qui ça pour que ba soutenir l'activité. Bon nazala na moi bana oui nazala moi bana nanga moi 3 4 donc je salue Gladys Mandika maman mokonzi motema ya ye moko papa mobali na ye papa Dani Lukoki et puis je salue encore ma fille Dominique
ma fille Dominique, que le Seigneur te bénisse. Et puis Monique Mukendi, que le Seigneur te bénisse. Et puis frère Moulolo, Motema ya maman Elvi, Nzambe apambola bino vraiment bino pena bokani singai kolo azanga te ko mona bino na moi obokani singai et puis tozo bundara na moi mokio toza na opo to ma soutien. Voilà, comment tu as trouvé la ville de Kinshasa par rapport à voyage Msusuya le Okuta habité déjà depuis le président Fatia Zali. C'est première fois depuis 2016 ouais. 2016 et puis na isiko bon. Qui n'ont pas en kaka qui n'ont pas en landé n'ont changé 100 au beti ka tout pour changer 200 beti tout pour donc qui n'est pas mam n'ont biso to ba tamité mama wa ebele donc ozo mona batu bazo lela en tout cas au sengo ka obimisa quoi. Ça c'est bien. Donc qui n'est pas en bien mais faut en mbongo. Voilà. Pour vivre bien à il faut en mbongo pour vivre bien à Kini donc biso to maintenir go essayer nzamba lingi biso yango moto zali. Alors le sambo d'abord pour que tout côté na ba témoignage na biso oyo papa to pamboli to netoli opposa Nzambe Adonai to tiki moment favorable au sali biso ngolu ya kozala liboso na yo na moment oyo kolo to lobi merci tika ete obatela bibebu na biso nyonso ko bimakati ni sika oyo ezala pona édification ya corps du Christ Nzambe sika nyonso bako yamba video oyo kolo epambola ba famille epambola ba couple epambola mabala na kombo na Yesu Masia amen. Amen. Voilà. Merci Nzambe ayoki le somo na biso je pense. Alors toloba maman Anne abandi musalo yo. Bon musalo sala que auparavant il y a qui danser zo bandanga ndenge nini ti ko ma pemela wa personne igwe ti okoma na ba niveau okoma ki chef ten ba danser nyonso poto jamais bête sauvage azanga yebana succès tout ça. Voilà. Bon parcours peneza moulai eza pena moulai so depuis to banda to no kata kata po to lala awate ngana bandi ko bina na âge ya ba 3 ans 5 ans na banda na boke c'était na banda na koko nanga parce que koko nanga za inganga tant banda sel sabato zaki na mbunda mo ba lube banda bina alors na zaki comme éclaireur na e na banda ko bima mo so no zo bina batu banda c'était na so ka seli mutu makambo esimbi siko fo ba sala danse à la fête. Okay. Bon na fête wana siko tokosala to bomba taba to bomba soso na fête wana nde siko nga na bimaka siko na bina nga na fête mwana muketi ngwa na ndo bina bien koko nga bando linga nga pe mingi alors changana na bini o mo baluba chenga ba mbongo bon ko bina bongo la ba fête belé parcours ne so na salati koko nga yokufa na zina ba aja ba 11 ans tiki na ba 11 ans ba 11 à 12 ans mo be koko nga ake atiki biso donc na batana eno surtout na vivra na ye na bana bina bambunda wana et puis ko bina pena ndenge eza ya makile fanda parce que maman na nga moko azaki pe danseuse. Okay. Maman na nga moko azaki frako bano benga bango ko serona ba danseuse te bano benga ba fracorette. Fracorette et pas franco. Donc bano benga ba fracorette azaki bien danseuse. Donc musique penda papa na nga moko azaki président ya président ya fan club ya empire bakuba ya monde entier commandant Mongli. Donc bondoka bandoka boka na prix na ba kombana nyonso Nathalie Sepamba kaka Mongli na tie motema papi texte ayembela nze mobimba papi texte azaki donc nakati ya Canada musique eza vraiment na makila. OK musique eza vraiment na kati ya makila. Alors kokota temela weranson kokota na kutu pemela wera santé na mais kenele bisuka na parcours na yo mo na uti penda e pa wera te na bandi na kutangu na ekokola na komo luka kobina na banda pa raja kula. OK na banda pa raja kula to vanda pa na ya na batete la wa si je ne trompe pas et pa raja nga ko ba ambitieux les gars kinga na omona poto donc et pa raja na luki poto ezate na longwe pa raja na ke na El Paris. OK na ke El Paris pa moyen vous na vandi na montagne vous to sali ba voyage ba tembo ba voyage ba oui donc après couvre-feu. Biso to za ba to qui après couvre-feu to sali ba voyage ba tembo ba voyage ba Kenya ba voyage ba Zambie ba Zanzibar tant que kozonga Lubumbashi nde na ko tika la siko na Lubumbashi parce que nazali pe na mwana moko teti tellement makasi. Bon ba problème monsieur ezaki ka mikem ko bikasi ka basi baza problème ezanga te donc me rappelé aye ko zonga kini ngana ko tika na Lubumbashi. Là na ko tika na Lubumbashi et puis maman na ngasuka ko mosala tout na zonga na sina solo na wasenga obi wasenga kipuni wasenga kipuni na zonga azongisa déjà l'âme na ye pa nkolo molimo na ye pe mana kimia vio asisiko ngana ovana ngana ko na mwana na botami na koli na sundi
Bandal Sinkin Sundi numéro 31. Viewa Sisuko avant dans l'avenue et na sima na biso na Changa. OK. Donc ba kuté na maman ba solo li aisi maman bi abanga te Jeanne azonga kaka suka zonga mona mema ye pa wera. Nde lang na ko zo transport ko zonga na kin nde viewa sa ko mema na maison mère. Voilà, c'était facile pour ta wera. C'était pas facile déjà. Nazaki na ba avantage. C'était pas facile mais Nazaki na ba avantage parce que Wasen Azaki un nom grand. D'ailleurs ouais, Azaki na comme moi munene déjà na maison mère et puis quand ya na maison mère Nazaki na ba koyeba na na ba kakol depuis ki binda ko biso zaki loka ba fanatique. Ya papi déjà donc ya yeba kingai Nazaki wana donc na bana banda le bele bazaki déjà wana donc appui pende zaki. Donc na yaki na samba te. Viwa sa memenga na ndako. Amenga na la paix hein. La ville de la paix là revient ko yazala wana amenga kena na mwana mo abina ka donc aweka uti pa na station Japan parce que na époque wana so uti pena station Japan ba yebi ko za 1600 phase donc oza déjà au Cuba parce que kuneza vraiment école tanga yoki ka kena uti kune pa raja kula we rabi bon ameka ba betela pena papa ya papi na ba namanzanza penda ba betelinga na bini wana pi we accepter nga déjà babi otika na bitumba moko faut que sko ba shege bandima yo faut les casco la samba bon tant na koma idéal la samba lokwa mama ngoza adea na nzoto nyonso le gars na ngobien nyonso le gars bien que mais we ranson ya mutu yo bénéficier za nini pembe na vient ko ivoma ya mutu ya o nazara na reconnaissant style lelo za poto na luka poto na vie na niveau sakanaki na kenda tenga la climate nga penda uye atikanga ah bon oui OK nga penda uera ngana shibida bibishi uera penda bando exception depuis awa otikanga pour premier poto to kindaki bibishi atikalaki na ba raison ta musu bibishi atikalaki bibishi mutazali chef ten shibida bibishi na préféré na profiter pardon na pese mbote mama Mina shibida bibishi ba mbote no ngwana ma copine vraiment de cœur de tous les temps de tous les jours il est l'autre zali et ça na Londres quand shibida tikali na poto biso na ba bibishi mususu ko ba benga Bercy na profiter pe na pesa madame Chuka ayipa koma mwasi ya musala nzambe madame Chuka mbote nzamba pambola oya bibishi Bercy tant to zongi ngana yo koma chef ten et tant na yo koma chef ten ya ba danseuse à maison mère et puis yank vie ko ya singa bi ponelanga ba fille bien parce que ndeto kende bonotiko nazaki déjà la ciré déjà à partir à wakende na OK poto na ozonga te autikanga parce que nga nazaki danseuse et puis nazaki pire petit ya 4 et puis so ozu pire petit ya 20 ya 4 obakisi susu pangi oye moko le brapisi pangi ko tegal en pangi donc nga pena nazaki pangi donc au compte nazaki na maison mère j'étais comme intouchable ba misena so ba Hollanda miso ba yebi nga pena na maison mais pas bien connu na touché pendant c'est que pi petit na ye ya 4 ke na zaki pena pi petit ya bien koyi ya 4 pi petit donc ro toucher nga te simba comprendre ya 4 donc voilà oh ya 4 on ba ngima mebele wana vient na ngai donc wana pena grand frère propre na no benge pena grand frère propre donc makila pende tutanaki OK. Makila pende tout un qui donc on a grand frère propre. Combien de voyages pour salir na maison mère, combien de poteaux tu vois ta kenda, concerne nos bêtises minene. Combien de voyages sur la bina tout temps ba voyage non c'est na Afrique na kokate. OK. Na kokate parce que maison mère est tamboli trop, na tamboli na maison mère presque partout. Donc on voyage à poto na kenda qui voyage à liboso ya Bercy. OK. Voyage ami balena qui a double zénith au natikalaki. OK. Ouais. Aibisi ozo bana, na zele bana ndi na na ko kike ba ngana rekita ba Linda. OK. Linda Mondele. Linda ba mano ba Zina. Ouais, ba Karine 1, Karine 2 ba ngomba ndo uta masina ninji Chango. Bazaki mo belé pena donc ngaze on a plus de 65 danseuses. Mais na kata 65 danseuses to yaka chaque jour dans la samba il fallait nazoka 8. Na 8 wana il fallait nazo 6 pour te ngana Bercy to zaki déjà. OK. Na bibiche to zaki déjà des fois qu'est-ce que to ça la sélection to ça la scène wana fallait to la wifi. OK. Na wifi wana na utaki déjà na 60 filles.
nazo kita pona na bimisa pende ya makasi bilombe présélection mais si côté que peut chef na ndenge ya bakoto na nosa ba misusu na no binisa bango na ndenge Afrique boko beta na samba na binisi misusu to ko beta na nini na stade na binisi misusu to ko ke chango na sélectionner ka na kozo 6 wana 8 wana déjà na pona na bakisi misusu pona ko camoufler parce que mutu so asa yebi ka OK poto au travailler bien té on a linga té to tika la mbala moko 8 po faki bana vena ba kemba ba travailler po ba ndeti linda yebi linda tonga yaka yebe même pas au balolo ke tuti na bandi ko travailler dans loketo na travailler à l'île loketo à linda chaque jour non l'accès de babalola te non l'accès ndenge babalola loketo po loketo à linde bano balukati na zo pena temps ko travailler loketo na ye ko lakisa ye loketo ko l'accès de daser à se posaka po daser dans ndenga telema so ye ba biso sala test à partir ka ndengo au telema à partir quand il y a télémel on comprend que mutu a yé masolo mais mutu cause la obina bien mais ba poste wana ya téléma ba nina cause na ngote donc nazi ba ne belé vraiment voilà aussi ba ne belé to ko tamina na spiritualité oyo sala ke bête sauvage maman Jeanne maman Anne to benga bongo ba kombo nyoso wana six zaki nango usala ka nini pour que sim est-ce que les rois de la forêt de Makayo, tout le monde a dit sinon moi je l'ai déjà depuis Kala. Au cours c'est moi on m'a dit bâtiment tu sais. Betali solo ya vie na yo ndenge mo kende ko ta ba maison pour que na succès. Oui bana aussi oui ranson alinga yo bolingo apesa ka yo confiance ebele ko leta bande ko surtout ba pembeni na ye. Bolingo yangana no ouais les équipes na mamwa naturel les équipes na mamwa qui cité parce que ouais alinga déjà mutunyo surtout ça nous ça bien. A osepela non bon ebité na robeta masoba ba président musute mais na yebi ke même na musala nde tozala tozwa bana misala lelo mutu azo respecter yo mutu osa musala na bien o linge kaka non d'abord ezaki na okisité ezaki na bolingo travail o nazaki nango et puis politesse o nazaki nango yango ebana osala ke na s'attacher na Noël ouais et puis dédé ko yeba penza moi ko vanda na musala kande to yaka babi awa pena soko simbite soko bouger te oko bimate bon déjà na première poto déjà nazaki déjà mutu mo boko ke pa maman mo ba sukolio obi ko sana rendez-vous mo boko obetize ke OK ba pratique ngo za neti ba maman musu baza ba beta azeketi hôtel lo journée abete lo pena zeke papa biso ke paso ke ne ko kete po na moni mabe simba la ngote transport ne be ba pam vana yo po vaino na ndako ba maman musu baza ba beta ngona carte aza carte na yo yep no vandi liboso na ya bete lo pena carte ayebisio rendez-vous anozo ke zo musala e simba ezaka neti ba ba balola ka ba prophète lelo ba voyant ba prophète ba wuti na ba makambo ba zeke ba wuti na mamba ba carte mais lelo lokola makambo ane ba makone renia ba makambo ane ezara sous n'importe te ba komba ba prophète c'est ça nazali déjà mutu moi ba kotalisa ba zeke parce que na kotalisa ba maboko kotalisa ba bakobeta bazeke babiloko wana mais siko na kuta na partenaire mo boye ndeko mo boye to ko lingana na azaki nani comment je peux dire azaki joueur joueur na biso ya nini ya simi ya baba ngoni simba lelo wa muni ya léopard tellement to zarane bia yusanga bilanga masamba ndeza wana so lingi pino bimo se poser ndozo ke poto ezala yo zonga yo fo masolo quand masolo ngono sa ndeni na yebi ma so dabi zala calme ngamo mutu no selo masolo ngabi osela ngango ndeni habite pianga kaka elamba na yo elamba eloko moko ya yo ko représenter yo ngana oselo masolo ou bien photo ndena yako zwa photo ne elamba na yake ko pesa ye ndena yako zwa biloko ya senga ngai na yako zwa biloko ya senga ngai na yako pesa ye du coup on a copé biloko ananga pe na fanda na ngata na fanda isinga bibon nde no ke selo makambo ozane lo mona osenga ngamo na ofuta mbongo na retour no tongo uta poto ya il faut ya na ba cadeau neti parfum neti bilamba neti lo mo bosa la colis mo boyo pe sa grand maître
Papi menga na yebi gametre te na kuta na bitenga na ye kuta kenete petit na ye musu ya musulman za kotambola na ye muta sala ye makambo wana anova na kasavu na bosende kombo na ye abi atanga na oza na poto atanga na oza to kuta na petit na nga lokwa gametre monyo te makambo sala mi intermédiaire oza lango na tina po mona gametre te yo si yo respecter kaka consigne soki ozongi zwaka koli moko ya bien opesa petit na nga na ke pesa gametre za lokwa opesi contrat mo be po ba renouveler masolo bani et na ko ndima et puis ayo kene na ba photo wana ba biloko na pesa ke na ebisi après ba 2 mois so batangi kombo na ngate ba kotanga koma mutu musute ba dafi musute akwa na zaipe mutu pe na yeba ipe musala na makambo wana la re sangane déclencher si to kende ba poto donc soki nga na bimi na kangi masolo puis na bwa ndo bimisanga mutu asuka so na bimi kaka na beti na kalingi masolo esi ti to sa to type poto to eko zonga première poto et puis to bando bandela sko 2 fois zénith nde place na ko ba ko bakilanga malade ya pesi. OK. Alors na contrat vous savez qui na maître wana wazaki bongo comme féticheur. Vous savez qui est combien de temps on va travailler na ye. Alors la condition ni na pesa qui pour qui signer surtout les gens condition té aussi ceux qui peut qui se bani ko ngona nzoto na yo moi défaut moko corporel et tika la mais tout beta normal solo na nous il y a ba condition ni ba pesa ko ton aussi mara qui si on attend nga ba pesa nga condition té ah bon ponga na mona gametre on te mena yebi kombo na ye. OK na mona gametre té na yebi kombo na ye na mona gametre té na yebi kombo na ye ba pesa nga condition té eloko ba yebi saka nga kaka soki okei omoni ke simbi na retour na yo il faut ça la colis donc peut-être colis wana nde mutelinga ke ça la susu nini sans couper na bosana na nga mamba gametre na retour pesa ki susu pe ndeko wana pe soute comme masolo mususu donc niveau makambo mati na retour pe na kutana su na frère ngote na luka pe su aka savu buana te na ikenda pe su na colis pe soute ekenda na pe ka bongo nazaka na contrat te basenga nga eloko te bayebisanga kaka so okei oye faut ça la colis mais pas eza na parfum eza na moi chemise moi biloko kaya mibali okanga ngo colis opesa gametre mais biloko wana nde na pesa te à part wana elanga mususu simbaka te voilà mais toujours rappeli solo moko comme la biso na mesa l'autre fois que an ekomela yo basenga yo bapesa yo condition moko il faut bima na rond-point à 1h du matin au bima na mobali moko okuta na on est zaka nini ba bima mobali moko okuta na mobali moko okuta na rond-point bo il faut bima na bo passer un rapport na pesa nga condition nganga ti biso ngo uti wapi mais to ba ngonde ona na dita sawa te bakosi ngai pasa ba memanga basenga condition te oh la muka na butu bwaka maki sala bo rien ngala kene pas grand maître boyebi peso natanga komone na lingana ngo tanga komone na oyebi so komone na sima. OK etango lobi da yebo ba comprendre grand maître da ko simba ba joueur yaza mutaliko amona ngate ngape na mona ite mena yebi ke bazui masolo na ngaba memi ngo pa mutu bo intermédiaire a mutu. OK ayebi singa kaka bina ngamo na opia mbongo pona ndako vivre na mutu ango ayisinga bingamo na opesa mbongo na kosele masolo nyoso mais yo na kosongoka na retour nga na kutana ozala te et ça le quoi au la cérémonie au la symbole moko pona ko renouveler contrat na yo mais sikoyo nga ntango na zongi na ba succès wana na yebeki ko saisir makamba yebise nga te na bosana na nga kutu ke o gametre nde na ke wana ba succès wana gametre na bosana na ngai et puis na mutongo pe tozaki ne contrat tozaki ne la communication masolo pe silaki mwana bendana donc na zonga na nga ka bo et puis maman ke na ka bo to ba luketu donc makambo ba yebisi yo ya rond point wana na yebongo teza lukuta voilà to be tabe masolo ya luketu to ba ndenge bonisa luketu wana bateke beto ba josima pisite pour luketu za élastique moi singa moko te balataka yo nga deja nga moko de na luketu sikona okeno kanga luka su luketu sundeli na yebso ke nga na bando bina zebola na âge à 3 ans 5 ans déjà na bololaka de luketu. OK sikoyo na kimukolo no ke luka singa pona ba la luketu ndeli voilà makomi no kutana yango na maison mère
y a pas danseuse ou peut-être ba ko meka yo ba ko meka le roi de la forêt na sans soi. En tout cas mambo ba meka le roi de forêt, le roi de la forêt na yeba te on a foye moko le roi de la forêt. Na za pi petit na maso mususu. Dans ma solo ndeti wala mukolo ye mo abongo na mutema ye mo ya obeta masolo et moi je parle de moi. OK. Donc ngai tanto utaki zénith là to zongi nde na ko tomber malade. Na ko tomber malade comme na tamo boye so na kwandi na moni mai ebimi ke côté musu ebimi si susu tini zoto no ya ko zipika malama kwanza. Et puis maman na ngai elle avait fait tout ake nanga banganga rien ake nanga boye rien. Azonga nanga boye bake nanga la bima ba melisi nga ba mafuta esila rien ba pakoli nga ba pondu bake nanga la matete je me rappelle. Rien malade et côté sikoyo tellement ma kwante zipaki nzoto et comme ça nga ba perte de mémoire. OK. Donc comment on est na obela malade ali boma moto ezo déplacer ceux qui n'étaient mon conseiller nazo c'est comme bango ni ko benga on komi posana na bina bande gratter na mwana na kokela mbate na supporter la mbate na obwaka liputa na zaki na ngoto le mbana zaki na luka na bima libanda ba biloko mandengo wana ovanda awa na ofutela awa na Shilwango. OK. Na ndako mo na Shilwango na sima awa. Ana longa de ala lupanga famille na komeda ya kovana na mama na Shilwango. So mama abiso abanosa ndeti nini so ndeti mikusane ye mama nga novanda kana porte ndako. Akanga balata nga so bilamba te parce que n'époque on ezali so na lati lamba bolo. Pona sukola fo ba dinsanga na mai ba sopelinga mai mutu mo mama kwanza tina mutu tina sama kolo tina sena excusez-moi la terme tina sena biso basi. To fine nezo bima partout. Okovanda pembe na ngate. Solo. O vanda te. Dans na kufa ki na poli ya otala. Là j'ai souffert. Na komi vert. Na kenda fumo ka musala na oye biango na kenda kana force na samba tuzali na moi nini comme na ngoni pompe mo ezakena ya sentinelle ya mukuse bacha moi cantine mobo so maye so pana baninga ba répéter parce que c'est rent to préparer des zéniths to bando ya 10h à 18h chaque jour to liaka wana to sala mamno so wana donc to banda robina 10h si 18h. Siko nga tema passe les cas qui sont naie au moins on vend kana pompe ba fi ba obina na ko diriger bango na musika mais na ozo ka mai na sopa nde na sopa mai wana même na ba mo wana et ça la ngasko na po bien na sopa mai wera pa mo na nenga ba isepe ke na obela mais abana penda ko calculer te moko mususu na zai na défi ba no vanda pa na nga na zai na défi o ba no vanda pa na nga nazaki na bébé Rico nazaki na Kadogo bando vanda pa na nga défi wana et ko sala ke défi o bando ko vanda pa na ngai na bimisi bango ko msuna tongo na bibon to kende na otu wana ke yeba lelo mutuni asalenga makambo babi na nga te so ke na bima pena ba okota contrôle ba oyebiso mutuni asali obo to bimi na bango na tongo to keti na Kasavu bwa na bima weza na nzela ma poto na bosani nina na sayo tant comme na sayo to sali mulongo ba esi biso to somba so ticket to sombi so ticket et tout to zelita na biso ba yokoti biso na contrôle tant to koti na contrôle nde siko pasteur wana ya bi prophète wana bima ayo yebisanga bi muto osalo makambo azaka parmi ba fille na kati na bino bana oyo ozaka na bango muto osalo mais kombo ya kotanga batanga ite babinanga muto alandaka makambo yo salaka tala pena na bango nyonso tu muto omona ki alanda makambo osalaka ye wana nde muto asali yo boye tanto bimi tokoti na taxi na Kadogo na bébé Rico to okende la samba na vandi na ndo tala bango moko na yo mona tantine mwana mwa azaki wana tantine azali na mwa défaut boye akenda pe babeso pa tata so pa ndenge tana komi wana na koti na kati ya la samba na kute ba mise baso répéter ou rapase ayaki na simba tantine wana na obeta na beta tantine ba mise ba ye chantika ezayete je me rappelle vieux Cap Diora lelo azana poto vieux Cap Diora ye ay singa jeune ezayete ko beta yete ezana ngoyete vieux Cap Diora ezayete puis na ezayete et puis na yakotika nanga mwana ngo et puis ba ninja secrétaire ninja wa ya nini ninja yako zuanga première fois na yebate ninja comment ça ayebi nzambe akotinga na ndaka ba instrument et puis ninja bondela po nanga wana kutunga mamba prière kutu donc nazala kukuna te
Ninja. Ninja, je me rappelle, Ninja Zwaranga, à côté de Singa, un instrument, à Bondeli Ponangai. Tant à Bondeli Ponangai, la Zumwa Kimia, et puis là, mon abimi, tu continues à la répétition. Donc, c'était pas tantine au Ganabetaka. Et Koleka. Et puis. Je rappelle si c'est passé le moment, je crois. Non, ça est touchable dans la situation de. Ok. La maladie sous la pression sous 6%. Vraiment. Et puis, il y a Noël tellement qui n'a pas si mingi pour Nangaï. Donc, papa Nangaï, là, il y a qui commanda mon lit, il y a qui n'a pas belandé, qui continue à maman Nabiso n'est pas qu'on a à sa koufanae, de maman Nabiso à Kenda qui comme Djania, il y a vieux liot, à Singa lobby. Vieux liot, à Singa lobby, il y a qu'une répétition, besoin en place, mot bokende. Ngabi, ok, pour à des fois, on a ok la samba. Si on a quelle la samba, si on a quoi première vitesse. La première vitesse, on a la samba dans la troisième vitesse. Donc on dirait malade on est linganga la samba. Si on a kotika makona la samba, on a donné ba fumi ba omata. On dit ba fumi ba otambo na ba do kwa. Combien de fois na kati bilamba na la samba? En fait, musique est dans ma bête, mais bateau bazan na kati musique n'est pas dans ma bête. Oui, so lingo ça un peu musique non normal, ça non normal, ça non normal. Mais so lingo ça pena ba succès ba lobela yo. Oza pena mutu musuba opeso conseil kende simba boezongi saboe. Osimbi pekisi ça pena ba danseuse musuba ça pe succès ba simba ba pekisi. Ça c'est vrai. Mais ça pena ba danseuse musuba ça pe succès ba simba pekisi. Alors moi même na temps na comme tout na bi seigneur. Na simbi kisi ba memenga pa mutu na kende pena boma mutu te. Ba yebsenga te ko boma mutu. Ba yebsenga la wera lingo mingi et puis o musala na yo ba no batela maeza la bien. Na boma mutu te ke na lo ba bomisa nanyo lekisa kingandi lekisa na mwana na yebi angote. Et comment na moment o ngala ko zo malade ko komela na luka pena na yeba ah panzela na kenda kite yango ero retourner nga boete na comment tu na ba question quoi. Et puis na yo mona vieux liota yesinga qu'il faut ya na nini. Na poko na tongo na yo mona vieux rojani. Aleka yo na yesinga bi il faut le loza na la samba. Nde na poko na ngonde na ko zo na leki na nga mobali dadi asa kufa. Te ko zo transport to ketina la samba dans souka pena la repesini. Nde na ko mona chef o azaki chef le chorégraphe na bosani ko Mao ezaki Mao na ko mona Mao aisi ba finir surtout bo pesa ba numéro na bino po ba kodai déjà Mao parce que prophète wana ba mema biso prophète José o aza père spirituel na lelo prophète José alobaki na wera lobi tango zoya na ba fi wana nyonso mutu donc ba yeret mutu tazonga na ndako na bango donc zwa bango kande ba oya wana omemi bango mbala mo nde tangu ba biso soto yaki nde tangu biso soto to yaki nde tangu biso soto to yaki nde tangu biso soto to yaki bazwaki biso nyonso tu nde ba ko tia biso na kati ya kombi nde to yako ya na bandali na face ah isika nga na kola boye pa nani et pas prophète José Yanda. OK. Tato yo comme pas prophète José Yanda na buto ba tindela biso kakol et puis na kuté ba chege déjà bachege déjà bazai wana pour l'encadrement et puis kakol pe ayaki wana et puis prophète José n'a pardon kakol ayaki na butu wana to lala ina kakol na butu wana ti ba 3h kakol akei ba sala biso so délivrance ebisio ba milimo ba ngume bima wana ba misu baganga lokola ba soso ba misu batambola lokola banguma ba misu basota lokola soki nyama nini na sota kana ebisio milimo ebimaka wana milimo ebimaka wana na ebisio ti lelo na lo baka nzamba makasi donc depuis wana les jours ya délivrance nanga tango ba eko yeba ke mutu asaki makambo wana na butole bakoti sizo kiri dam tema moto le kai makasi nde mona mwasi wana aki ko se prononcer pas prophète tant prophète ayako bébé Rico mona ezaki bébé Rico bébé Rico tango prophète ayaki ko yeba ke zaye na tongo nango nde prophète asala ngai na ye face à face mwana kana vantse na ndako yebe na memaki na bima tant nazo ke no beta tantine ye pas azala wana bondogi na yo tant to yo kusala face na ye na isaki o na business kai prophète na bi mukolo na oyeba mutasali nga boy na ko beta mutu wana tina bomaido na ke prison na so le ba la kisanga mwana na ondire ba bookinga maboko ndie ba bookinga makolo makasi na zali nango sute ondi mateke mwana na somla ke kilote
nasombelaki lamba nasombelaki plante nalesaka ye nalalisaka ye avanda na ndako nanga futa courant tafuta mai te epuis nga mutu naobatela ye po ake poto nga mutu naobatela ye po ake poto nga mpe natie bango natie bango na ndako nanga nazoprotege bango donc mutu oyo amonaki akosala mabe eza kaka mutu alesaki omoni ndoki ayaka azoba akobebisaka ato akolia kaka mutu oyo aza mpona intérêt na ye c'est ça. Voilà, bébé Rico, à l'instant bébé Rico Azawapi et décision finale il y a le roi de la forêt. Tant que vous demandez moi na tongo na ngolette aussi si na tongo na iso papa na bandeko kwanza d'abord on a bébé Rico na prophète ouais na prophète na biro isinga bi mama za makasi nzamba lingi yo regard kotala na gauche te kotala na droite te tala muta osale ki yo bakambo na nyoso ye ebi bébé Rico selenga makambo na nyoso na nini ote mama ba bébé tozaki na voyage moto kena ma kobeta mambo sasungesu première sasungesu donc ava accéder na nini na pouvoir na ye abengisa ewera batindela biso pene hélicoptère ya koza biso tokendaka Braza kanga na bibishi Bercy oaza lelo madame Tuka tant toke Braza tokomi na Braza tobeta concert ba bébé Rico batikali bano na zoize kisika bazaki bon va poto na voyage na mwa liboso fa ba bandana nu poto ya deux fois ya deux zénith mama na ye o aza koko na ye ayaki otale na nsima lokola avanda na kote ngasa na suka kuna azaka babilanga ayaki sikoyo na mbila ayaki na avoka mwana ngai nalela avoka mabe nikoleleki kutu na kipa yango sute depuis nazolaka maladi mpo nango don nalingaka avoka biki bebe Rico ayebiki nga nalinga avoka mama bango aya na bavoka mona iso bana nalia avoka wana nayebi te na ville yanga so nakolia avoka bongo oyeba avoka ezaka opasoli yango na kati jaune misuni pende ozolia yango ozosepela yango wana mokokoli me yango eza monene mama bango aya na mbila na avoka travaille butu nango ayaki nango ezaki butu biso tozonga mama biso suka azaki mbila wana alambeli yango mosaka zokopa biso mpe na priere na ndako mpe priere moins donc mpe nauti na bambrouillement na ngai yobika ute poto na ba 300 coupe toyaki nango kokomaka na komi wana nazali na chauffeur na ngai we nazali na chauffeur na ngai nakumaka komone lira akoma lelo pasteur pasteur lira donc tokomi na lire na gare voiture na mati na likolo na chambre nanga nazoki nde mo longo mobe na kiti mama biso binanga lia vo bimanga bite na sa rendez-vous mo na matonge na oyo des na fungoli ka sena biloko nanga na zui na meki biloko nanga balamaki na finiki na ki tant na yako zonga na tongo na lali nanga na butu wana na lali na tongo nango siko na nde na ba ile ko ba avocat bonabo na tel avocat za ramena pour so vert do so mono nga foka pour so lia nde na zui avocat na kati ba somelinga mikate ya na le nanga avocat wana na koka pe na meli nanga tranquille ko mamba koka o bandi lelo te na linga koka bandaka ça c'est bien tangu na siso lia avocat près de 2 jours na komi na kwandi mbume bimi côté mususu na kwanzi na komo yoka ba mikusa partout na komo kwanza nzoto so na vandi kaka nzo kwanza mais sikoyo na komo sa mama biso na bino mona ndi ba mbuma mo ba sa mna peut-être mayo sukola na Braza elinga ki yote ba so melinga ba detol ba mbuma na biso mo boye to tshaka la ba mai boye ya rouge ba permanganate ba detol mama osomba ba permanganate leta na osuka ba permanganate na ezo ya suma kasi c'est comme na niveau mbena nzoto mo melati ba mbuma tina sa basi tina sa mako tina kati ya mutu ndenge babokelaki betina biso valita mbwa ton frère na biso ya sikoyo soki toboki nyonso olati elamba boye ntango olingo olongola elamba ozolongola elamba na baposo donc nasalaka na maladi wana ta ba 3 mois et puis na ba premier mois nango na comprenaki yango nano te na mona olataka elamba so nalongoli baposo ezolonga bapotana ezoya minene mais sikoyo lere ekoma ba 1 mois et demi toye kocomprendre yango nakoma olataka liputa na tolo so nava na chambre nga mo mabiso apakolinga pondu nzoto mobimadi bapakolaka na kolokoto naotikalaka na kilote navandika bongo nasali boye na maladi wana obaki nde na ndenge wera ya kosala keba memanga pa prophète nde wera ya kotuna papa tanga ya kotuna nini
ayoko tuna atindeli wera maloba nde wera bengi bakoteni balukele mosala nzambe ya makasi oyo nakoki kopase délivrance epa na ye nde bayako memanga tiko pa prophète José nde nakenda kopase délivrance eyebani boyeri komutu asalaki bongo poke makambo esalema bongo obe la maladie ya mpese alors décision finale ya wera ezalaki nini alongola Eric Mbalamor Eric okuta kutana suna ye boye te donc ntango bayebaki bongo ntango na ntongo nango le tobimi nini na ntongo nango mpe to tobimi na okwanza su te to babi ame ya yango na ndima Yesu yango moi nalanda Yesu parlando ya kobonga motema wana pena pasi na kolanda pena Yesu mpo nazwaki babi singa babi na butu wana prophète José isinga bi mpo nasala promesse so nalingi nabika ifo nasala promesse nasala ve fo naloba eloko mona isi nzambe na pasi te nime elekaki na ese na bi na apesa ovi na nga donc soki obikisi nga na maladi olongoli nga mikusu oyo nga na kosalelo vi na nga mobimba neti bagena ntongo toloba ameya ya na okwanza te mais omona kaka bambuma etikali me ya mokusa mpena nde na bando okwanza eza esu te donc eza esu te epuis na liaka te na bando olia te na bando omela te donc navandaka boye nakonda nakoma vert nakonda me na ntongo wana nayoka nzala ivere jani asombelanga mikate asombelanga kaka la vocal lisusu nalia pena na ntongo wana nayoka peti nalia avocat nalia nepe ivere rojani ayofuta transport na nde tokendaki na ntongo mpa wera ntango tokomi mpa wera tovandi wera advere rojani aexplike makambo so ndenge elekaki amoninga mpe naokwanza su te nde nakomi bien nde ayoyebisanga ke zonga ndako donc bebe Rico banda wana kaka balongolaka ye mpe suite na ye nde nayebi su voilà suite ino oyebi susu te alors tolobake Anne Kalamba ya bongolani motema mais osaka musano musique qui dans ces zones ti oge koto d'ailleurs ndimelaki nzambe ezaki na te nga na yambaki Yesu mais nazaki pratiquante parce que grande sœur nanga o aza moko troisième na biso quatrième na biso mama Rema Saba oto babenga Mimi Mavatiko oui Mimi Mavatiko ay manzemba yemba yolele o yemba yolele yemba yolele ouais tant on a kendaka Bercy ayambisanga Yesu avant disanga isinga bi loba nzambe na lingi yo nga na omone ndi azo ambetenga na bina betaka prier ngo patanga tinga tranquille nzoka nde onike Saint Esprit atambola ina ye na isi nzambe na lingi yo landanga partout eya butu ya moi na bandeli eya butu ya moi kotika ngate kota makambu nanga kota bitumba nanga na peso vi nanga parti ya lelo na bandeli na peso vi nanga parti ya lelo amen sikoyo eloko ebikisanga prière wana na salaka jour wana na butu tant on a vendu prophète José ayebisinga lobi so yamba Yesu ngana lobi abinango est-ce que vous se rappeler na prière au salaka ya li premier jour oyamba Yesu ngabina na yambisa ko ngabi grande sœur est-ce prière wana koko